ye kaka te ba misusu pe baza. Alors Paola ayebani. Sikoyo Paola wana soko landi vine na poto. Muta bomba vi koleka Paola azate. Muta bomba mibali koleka Paola azate. Alors siko Paola mutupe omoni Paola al simbi mobali tozo pesa bizu na foto awa na poto azate. Mais sikoyo Paola wana alalelaki tigre noir na lipeka. Alengai papa robo na tika ngo ndengwana. Na tika ngo bongo na loba eza geste o mutu nyoso asalaka. Eza geste ndenge manager asimbi Karine Mokonzi na lipeka. Non. Wana Karine Mokonzi. Mais Paola nanu alalela mutu na lipeka te ni na ba photo atomona. Alors le kola alalelaki tigre noir. En plus, les news des stars tango publié yango et lobike aza mwasi ya tigre noir. Bosolanda. Alors sikoyo eyebanite soki eza bongo to eza bongo te. Alors sikoyo mabenini eza wana soki tolobi to kreze to yeba soki azalaki ex ya tigre noir. Soki azalaki ex ya tigre noir mabe eza wapi. Likambo nini eza wana ya mabe pona koyeba. Sikoyo azosala ba crise. Asali ba crise bolandi yango bien. Bolobike na tia yete na tika kofula ye. Mais bino Karine Mokonzi aza kobala. Mami na bino boza aza kobala. Siko Paola Lopez azali news ya sika. Pona libala oya Karine Mokonzi. Ale bino bo préféré bolanda Cynthia Kapashi po kende kotala ndako ya tigre noir na lemba. Bongo te ekoko bebisa libala selon bino. Sikoyo Paola oya zo pique crise. Oya zwi photo ya tigre noir a bombi. Ale bino bozo mona wana kobete kara wana ekobongisa libala. Ndenge moko Paola ndenge azaboye. Yepe aza neti era Ramses ya mwasi, mais bien sûr baza différent. Na Congo ayebana pe na ba musicien nyonso. Na kanisa fali abetaki Bercy awa. Bomonaki Paola Lopez ou bien bomonaki yete. Parmi ba fi o bazalaki kuna na kati. Bisika ba musicien bazalaki. Na ba danseuse, na ba Robino, na ba Jenny oyo. Championne maîtresse ya ba danseuse oya Belgique. Paola Lopez yepe azalaki na kati kuna. Alors pokota na kati kuna elakisi fo yebana. Paola Lopez azalaka na ba wera. Soki azalaka na ba wera tina poto elakisi ayebana. Paola Lopez azalaka na ba fabrikas awa na poto. Soki azalaka na bango ayebana. Paola Lopez ayebani na ba musicien ebele oyo bino boyebi. Soki otuni ba musicien wana boyebi Paola Lopez bakotuna te wapi bayebi eza Paola oyo. Alors soki nga na kolobela ye eza te po afulamu. Ponga na kofule na nini. Yende kutu video na ye efulaki mwa parti site nanga nebandeli. Soki na zoloba siko na makambo ya Karine Mokonzi. Ngate mutu aliboso na bimisaki ye na makambo ya Karine Mokonzi. Mutu abimisaki Paola Lopez na makambo ya Karine Mokonzi mutu aliboso ezali les news des stars. Alakisaki Karine Mokonzi abotoli mobali ya mwana mwasi oyo. Bongo ngai te. Nga lokola na yebi mwana mwasi yango ezali Paola Lopez na yebi ye ayebana na bandakala. Na kembala moko kotala soki réellement aza mwasi ya Pafeli tigre noir. Na vérifier na moni aza mwasi na ete. Na kesusu na ba page mususu oyo Pafeli aza yemoko na Pafeli na moni Paola Lopez te. Na kena oya ba camarade ya Pafeli na ya Paola Lopez en tout cas na moni kaka yangote. Alors na koki pe ko confirmer te soki baza mwasi na mobali to te. Sikoyo pourquoi na kendaki? Na kendaki parce que video oyo zo pesa bino crise. Paola Lopez tango asalaki yango. Alobaki bien. Ndakoyo nazwi sika naza mwana poto sika. Sikoyo Karine Mokonzi tango yape azwa ndako nana kokisi inanete ndakoyo nazwi sika azape mwana poto sika. Mena na kokisi inanete. Paola Lopez akokisaki inane na ndambo.
donc makambo bazosala ekokani nalobaki kaka makambo ekokani nalobi eloko mosusu te. Nsima nango Paola Lopez alobaki aza na fiancé. Karine Mokonzi na video na epe toye komona tango alobi fiancé tozwa komona te ti toye komona fiancé Tigre Noir abima. Sikoyo Paola Lopez aloba aza na fiancé. Fiancé abima te tina mokola lelo. Alors sikoyo nga nalingaki na yeba. Est-ce que fiancé angu ezalaki Tigre Noir po ngai au sérieux na kosa bino te. Ti lelo na salaka enquête na yeba penza relation nini Tigre Noir na Paola bazalaki nango. Bon, namoni bato ebele bamitungisi pona histoire ya Paola Tigre Noir Karine Mokonzi. Bon, o bamitungisi na commentaire bapesinga kaka signal ke bato mosusu nde bakoki pe komitungisa. Yango naza koloba penza na ba oyo bakomi eloko te to ba oyo bakumisi me bazomitungisa. Ba oyo bakomi makambo esengeli bakoma wana toyebani. Eza kaka batie ba faux compte moko bakoya na vrai compte batie ba commentaire ya kitoko voire même na minute oyo na kanisa tango batie faux compte na bango balobelinga o esengeli baloba bakei na ba vrai compte pe bakumisinga ekokozala pe bongo to ekokozala bongo te. Alors likambo ezali awa eza malamu koyeba makambo mosusu oyo bato baza kokanisa selo bango. Bon, ngala koyebisa bino pourquoi naza koinsiste na histoire ya Paola Karine Mokonzi Tigre Noir. Na koyebisa bino yango, nazoyebisa bino yango, nazoloba. Boya, bofungula batoi. Bocha tiji kotote, matoi na bino za kofungama. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa moko na kati na bino soki ndeko na ye azwi mobali, ndeko na yo ya famille ya mwasi azwi mobali na kanisa olingaka oyeba ta muke likambu nini vi nini eza ya mobali wana, likambu nini mobali wana aza nango na vi na ye to le passé na ye na kanisa na kosi te. Alors Karine Mokonzi azali oya bino aza la Chine aza moto bolingaka alingi mobali boyambi ye toyambi ye tosepeli me eza mabe wapi pona koluka oyeba muke le passé ya Tigre Noir. Surtout aza makangu te, surtout aza soki nini te, me azali mobali o bakosala mariage, azali mobali oyo aza kobala ye, aza mobali oyo Karine Mokonzi akopase na ye temps ebele oriena loba reste ya vie ya Karine Mokonzi na koloba te po Karine Mokonzi aza star kozala star na mokili ya lelo yo na ndimi te moko akokoloba ke soki couple salami po na reste de ya vie na bango non po na temps moko kaka ya molai. Alors Tigre Noir akozala na Karine Mokonzi temps ya molai, c'est normal to luka to yeba vie na ye na passé na ye. Bien sûr bato ebele na babiso yo tozo fuye na biso te parce que tozo croire na makambo Karine koloba, tozo ndima makambo Karine koloba, surtout mingi ya ba chinois mingi bo ba chinois ko te ba chinois na tia bango apart po ba chinois baza penza ebele mingi ya bato oyo balobelaka Karine Mokonzi, mingi ya bato oyo basalaka pona Karine Mokonzi na ba site mingi ya bana membre
na bamama autorité to moke bango baza kaka mpo na bien ya Karine Mokonzi. Alors elingi koloba boye tangu bato oyo baza basite ya Karine Mokonzi bato bazali balingaka Karine à 100%. Donc soki Karine likambo to amoni yango bien bango pe bakomona yango bien. Yango wana nasalaki video mosusu nalobi Tigre Noir aza Manix te. Mais siko tosala neti Karine Mokonzi yende moto balinganaki na Manix. Na kanisa ba chinois bango balingaki kozala neti ngai surtout obamonanaka te. Balingaki komituna ba question ata balingaki baloba te mais balingaki koloba kaka en tout cas bonne chance c'est que Karine Mokonzi asali choix ya bien. Soka sali pe choix ya bien te ezakaka yemo mokolo. Mais bakoluka bayeba ezateke bakopuye ya 100% to bakolongola à 100%. Bakolinga bayeba kaka Karine Mokonzi est-ce kazoyeba likambo azosala. Donc bongo. Mais bakoluka pe bafuye. Sikoyo soki batu balobi pona Karine Mokonzi na Manix bachinois wana bakovanda kaka. Alors basite ya Karine Mokonzi na batu oyo baza baproche ya Karine Mokonzi balela Karine Mokonzi kosakana te po bachinois pe balela. Alors bawana bakokende mingi na amour na eloko Karine Mokonzi alingi na Manix. Donc elakisi Manix même asotaka na avion abomi pays mobimba pa na bango Manix akoza mutu malamu. Karine Mokonzi soka poniye libala ekokende tina suka. Mais sikoyo soki Manix akati Karine Mokonzi lokolo Karine Mokonzi azoloba na yiniye po akati nga lokolo bango tu bakoloba ndoki okati Karine Mokonzi lokolo. Mais soki Karine Mokonzi alobi okati nga lokolo po ngam na linga okata lokolo na mekozala sans lokolo Manix alléluia bango tu bakoloba alléluia. Muta liboso bomoni akatani lokolo eza Karine Mokonzi bakoloba bongo bakoloba bongo bakoloba bongo bongo e bongo. Alors nga nazali mutoyo nalobaka kaka makambo oyo nazomona pe nazoyoka. Alors lokola namona oya Paola Lopez en tout cas nakokolekisa yango bongo te parce que eza très important mpo na nga mpo na bachinois mosusu oyo bomonaka te mpo na bato mpe oyo bayebi Paola Lopez. Paola Lopez soki bato ebele oyo baza na nsima Karine Mokonzi mpo baoyo batie bacommentaire wana bokanisa te bazali bainconi baza bato oyo basalaka basite ya Karine Mokonzi to bato oyo bazalaka nsima ya bato baza na basite ya Karine Mokonzi to bato oyo bakumisaka site moko ya Karine Mokonzi. Eza penza bachinois oyo bespectateur te oyo batalaka te oyo balinga Karine Mokonzi te mpo bespectateur baza ebele bachinois baza ebele balobaka rien bakosolaka pe te. Alors soki bango balobi wana batie bacommentaire ezali selon ndenge basololi entre bango ndenge réunion ekei ndenge opinion na bango elingi mais ezali opinion réalité ya mokili oyo. Alors toke na Paola Lopez. Paola Lopez soki bato bayebi ete eza nde oyo bayebi ete mais soko tuni musicien presque nyonso oyo babetaka musique oyo yo kotia musique donc lelo na ndako na yo tia musique soki mpe otie voiture tia musique musique oyo koyoka wana bamusicien oyo koyoka na kanisa ata mibale misato bayebi Paola Lopez. Donc tango kotuna bango boyebi Paola Lopez bakoloba no toyebi ye ou bien Paola wapi oyo azalaka na France Paola oyo boye okomona ekotombe na Paola oyo kaka nga nazolobela. Alors ka Paola aza équipe moke te Paola aza n'importe équipe te même azali ne pe muta munene te même azate mais aza influenceuse aza n'influence po bomona ke Paola aza n'influence ba Grace Mbisi baza pe n'influence mais na kati ya vestiaire ya Fally Ipupa Grace Mbisi akotaki te mais Paola Lopez akotaki azalaki na bango na kati ya Berchi wana azalaki na ba musicien azalaki na ba Robino azalaki na ba danseuse azalaki na bango tu wera tango ayaka Paola kokuta na ye bato mosusu pe baluki bakutani te Fabregas ayaka bakutani donc akutanaka na ba musicien presque nyonso oyo bayaka poto soka lingi akutana
po bango pe balingaka bakutana ye babayaka ye te elingi koloba Paola Lopez ayebani na millier oyo biso na bino tozolinga afulama te bongai te ponga na yebi afulama na ye na yebi ke ayebana na ye kaka nde ba oyo baza kotia commentaire bango nde bayebi te me ba chinois mosusu ebele pe bayebi na bango Paola Lopez soka zanani ba charge pe ya Karine Mokonzi bayebi na bango Paola Lopez soka zanani même ba défenseur bayebi pe à partir ya Congo balandaki pe na poto yango na lobaki Jenima gros bébé aza amia Paola Lopez ye kaka te ba misusu pe baza alors Paola ayebani sikoyo Paola wana soko landi vine na poto muta bomba vi koleka Paola azate muta bomba mibali koleka Paola azate alors siko Paola mutu pe omoni Paola al simbi mobali tozo pesa bizu na photo awa na poto azate mais sikoyo Paola wana alalelaki tigre noir na lipeka alengai papa robo na tika ngo ndengwana na tika ngo bongo na loba eza geste o mutu nyoso asalaka eza geste ndenge manager asimbi Karine Mokonzi na lipeka non wana Karine Mokonzi mais Paola nanu alalela mutu na lipeka te ni na ba photo atomona alors lokola alalelaki tigre noir en plus les news des stars tango publié yango elobi ke aza mwasi ya tigre noir bozolanda alors sikoyo eyebani te soki eza bongo to eza bongo te alors sikoyo mabe nini eza wana soki tolobi to creuser toyeba soki azalaki ex ya tigre noir soki azalaki ex ya tigre noir mabe eza wapi likambo nini eza wana ya mabe mpona koyeba sikoyo azosala bacrise asali bacrise bolandi yango bien bolobi ke natia ye te natika kofula ye me bino Karine Mokonzi aza kobala mami na bino boza aza kobala siko Paola Lopez azali news ya sika pona libala oya Karine Mokonzi ale bino bo préféré bolanda Cynthia Kapashi po kendaki kotala ndako ya tigre noir na lemba bongo te ekokobebisa libala selon bino sikoyo Paola oyo azopike crise oyo azwi photo ya tigre noir abombi ale bino bozomona wana kobete kara wana ekobongisa libala totia ye kate eske Paola vraiment aza mutu akotia kate Paola vraiment aza mutu akotia kate soki tembe me bobe kotuna Karine Mokonzi soki aza mutu akotia kate botuna Karine Mokonzi soki aza mutu akotia kate botuna tigre noir soki aza mutu akotia kate bien sûr Karine Mokonzi ayebi ete wana bisa bino ya solo Karine Mokonzi aye koyebile kaka na ba video oyo nga na tiaka ayebi ete mais sikoyo ayebi sikoyo mais tigre noir ayebi po tigre noir atikele lipeka tigre noir ayebi alors tigre noir alobaka te mais c'est que pa ya Karine Mokonzi apesa explication mais pourquoi explication Karine Mokonzi azwa bino boyebi yango bon tant moso apesaki bino na privé mais soki apesaki bino na privé na ndimi te ke ekotinda nga na tika lobela Paola Lopez parce que Paola Lopez aza kolakisa po jamais aloba mabe ya Karine Mokonzi mais aza na kanda na quelque chose eza clair na bolingo ya tigre noir na Karine Mokonzi modèle mutu ayebi Paola Lopez mutu yalandaka Paola Lopez na mutu afréquentaka Paola Lopez ayebi ke aza sir à 90% Paola Lopez aza kosala makambo quelque chose aza kosala ba geste wana pona bolingo ya Karine Mokonzi na tigre noir na cadre pe ya koluka rando te mais na cadre explication ezakaka na bango yango soki nga naza koloba te pona kotumbola bino po Karine Mokonzi ayebi nazotumbola ete ayebi nazoloba makambo oyo nalobaka pe nazomona alors yango wana bamisusu wana soki okotia commentaire eza bien mpo nga na comprendre mais komitungisa no te ata otie commentaire te
na ko comprendre déjà que ba misusu bazo sepela nango te, misusu ba sepeli te po ba comprendre lisolango te, misusu po ba yebi Paola Lopez te, misusu po ba lobaka trop français ba yokaka lingala, mais ba koki ko yoka lingala nyoso te papa Robozo loba. Donc na yebi bato ba talaka déjà, na yebi pe ba oyo ba tiaka commentaire, misusu ba tiaka commentaire parce que vraiment a sepeli nango ta comprendre te. Misusu bachaka commentaire ponako pe koyebisanga ki papa Robo keba modèle sokende en tout cas ekokozala bien te. Misusu bachaka commentaire parce que akokozala na site amoni ke site oyanga ekoko gêner musala ne ko vérifier ba site ya batu nyonso a vérifier ka site comme il a combien de vie, site yo comme lia mbongo, site yo pourquoi azolia toujours na simakali mokonzi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.